Bandeko babolingo bino moko bouti kolanda na bilili ndenge bomoni ete mosala monene ya makasi o le rais azali kosala na mboka na biso République démocratique du Congo. O tozali koloba ete moto ya boye soki yende mtakambaka Congo na 32 ans oyo ba konzi ya deuxième république ba salaka. Non, Congo lingaki ezala pays moko o tango mosusu ata ba sud africain balingaki babanda kolungwa na mboka na bango koya kovanda na Congo, ezala ta ba européen balingaki babanda kokende kovanda na Congo. Mais ndenge kaka tolobaka ete mitema mabe ya bakonzi oyo tozalaka na bango balingaka mboka te, balingaka mboka te oyo lelo bazali koyela ba système o mwana ya mboka yaki mwana ya mboka ngo bosalaki nini? Mwana ya mboka bomi mboka o mwana ya mboka pesi ba peuple bakombo ba bête o mwana ya mboka bozwi meme ba soldat ya armée bokomi koyebisa bango bokende koluka bambongo na bilanga na bino bokomi bopesi ba peuple bakombo ya bilanga kaka bino moko bakonzi bozwi bo autoriser ba soldat pour basala pillage. Mais ba biloko wana nyonso tout peuple congolais o penza mutu esalaka vanda kanisa mituna bango nde bato bakoloba ete bazali bana ya mboko balingaki peuple. Bandeko babiloko mosusu eleki na deuxième république soki oza kotala yango kaka ko mbala moko komona kande bandi kozwa yo ata lelo bato mosusu ba autorité mosusu baza koya kofungola monoko mpona kotalisa ete ya deuxième république ayaki boye deuxième république ayaki boye. Bandeko biloko oyo le rais aza kosala ko aza kotalisa na bino ete bozoba esika bino bato bozali koloba biso nde bato ya mayele biso nde totanga wapi le rais alakisa ba diplôme na ye abo. Bandeko bomoni te ke le rais alakisi bino penza ke boza penza bino nde bozalaki bazoba penza bazoba sur point ke ok bozobima na mboka botiki mboka zamba banzela mabulu tala siko nde na minute Joseph Kabila le rais mutazali kopesa bino leçon babiloko nyonso boza komona na Congo 5 chantier ndenge za kosalama ezali leçon o Joseph Kabila za kopesa bino pona koyebisa bino indirectement ke bino bato bozali koloba ete botanga ba diplôme o ba français belé na munoko alobi tala leçon naza kopesa bino pona mboka munene oyo Congo oyo bino bokukaki te tala makambo nazali kosala bolobaki yango Joseph Kabila kokoka te kosala nini bomoni ndenga prouver bino ezali soni ezali soni esika oyo bino bozwi échec Joseph Kabila aza kolonga bayaki na ba système petit wana kosala nini bino bokanti petit wana kosala okokeloko te. Mais bomoni mpona kotalisa ete mayele ya mutu ezali te ke mayele ya mutu oyo aza koya na bapapier tala toyebisaki bino na Congo wana ko bakonzi ebele ya deuxième république basalisa badiplôme basalisa nanu baenregistre même bakombo na bango na niveau ya baenseignement kuna baenregistre mpo baloba oyo te batangaki banini rien soki okei na niveau ya baenseignement kuna na Congo okomona meme bakombo ya babaramoto okomona mpe baramoto oyo asisa na université ya Inikin okomona mpe kombo ya baramoto na numero na ye comme azalaka étudiant na Inikin. Bandeko babolingo boyebisa biso baramoto atangaka wapi, baramoto asiliselaka baétude na ye wapi, mokolo kutu baponioki oyo ezalaki ke ntango bakadogo avant bakota bajournaliste ya RTL soki ya RTBF bakeiti na ndako epa na ye baramoto abantami na ndako atindi chauffeur na ye po aya kosala interview kokamwa bandeko kokamwa. Mais kombo ya baramoto soko ke na basien document oyo ya université ya Inikin Mobutu asala ba démarche ya ba généraux tout oyo ya mikolo asuka oyo engagaka bango bato bautaki na Équateur oyo babandaki kosala bilanga bandeko na bango wana bayekaka mbala moko ba généraux ale basali ba numéro ba d'enregistrement ba numéro matricule oyo atangaka boye na université boye makambo lokuta ba enregistra ba kombo na bango yangana tozali koyebisa bino bandeko babolingo oyo Joseph Kabila azali kosala lelo na Congo eza kolakisa ete azali intelligent pe azali sage po ete esika oyo bato ebele baéchoué ye a réussir yango mais elobela bino ete ya bino ezali soni
kelelo bozali kotombola mongongo mpona koloba bande ko ba bolingo bino bato bozali kokoma ke bozali koloba bino bato zumel mil boza kolia mbongo ya Kabila mais toza kokamwa bande ko ba bolingo boyebisa biso bonukela biso paragraphe nini na monde oyo ekomi ke un enfant congolais oyo mpenza mwana ya mboka bengaki mi congolais ke mokonzi na ye ya mboka alobi apesa ye mwa mbongo ebongo mwana ya mboka aboya pona nini esika nini obomona paragraphe moko bakomi ke mbongo ya Kabila ezali tabu esika nini bakomi ete mbongo ya Kabila ezali interdit po ete soki lelo attendre liboko na ye epai ya bapepe congolais apesi bango quelque chose bapepe congolais baboya boyela biso paragraphe wana soki tomoni yango ezali paragraphe moko ezali reconnu na monde entier wana tokorefuser soki Joseph Kabila lelo alobi aide biso apesa biso quelque chose wana tokoloba ete non eza na paragraphe moko na monde elobi boye donc ezali interdit mais soki ezali interdit te bandeko ba bolingo yo so mona papa nini azana bana na ye na kati ya ndako papa lingi akabela mwana na ye ou bien lipa ou bien mwe loko mwana loba ete papa na kozwa na ngai te na lingi na ngai te pona kotalisa bino ete bino na tango ya Mobutu olia bongisa mboka Mobutu azo préféré mbongo ya Congo baza kobima nango pona ko corrompre batu po te kaka batu batanga ka kombo na ye balobaka kombo na ye bakumisa ka ye bayembelaka ye mais soki Joseph Kabila kutu muto azali kosala bamakambo ezali komonana ya 5 chantier ekobongisa mboka ebongo président soki atamboli mwa mukamoni ete bapeuple na ye mpe bazali kokumisa ye soki attendre bango loboko apesi mwa quelque chose bazwa te mais o makambo bozoloba ezali folie bozoloba makambo bozoyeba teke bozaka kotourne kaka tout autour Mobutu propagande boni asali bambongo ebele abebisi mais a préféré que mboka ekende na kao etikala na kao ye ndima na ye abebisa bambongo ya leta bakontina ye baza kozwa baministre na ye baza kozwa koya kosomba bandako na bapoto kosombelaka ba deuxième bureau bandako banini alors que peuple aza kosouffrir yango wana tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo boyeba yango ete bamakambo bozwa koloba il faut bokanisaka Wete avant bolo balikambu bosa la référence bozon saka maile na bino sima pona koloba soki to lobi likambo oyo mais soki to zongi pe sima na moment ya deuxième république yo loko to zoloba est-ce que gomete la biso retour te ba kotale lango pe na ndenge ya deuxième république te il faut boye ba ka babiloko bozoloba bokomi ko kanisa ete mon corruption ezali nouveau pona bino ezali mawa alors que mon corruption bino moko boye bien on attend la deuxième république et régner na ndenga ko sakana te mais bozo mona lelo Joseph Kabila mbongo botala ndenge mbongo ya leta misala ezali komonana esika ni sous peuple ezali kolela bazali kosala kaka lefo oyebi ke non biso ba peuple congolais il faut to bête la président Joseph Kabila maboko makasi parce que esika oye kokuta ba mabatu ya makasi esika oyo yeza konyoka ma pona koluka kaka kozipa mo ba mabulu wana bato deuxième république batika tala ndenge za kotunga na ba difficulté na ba nyongo ya Congo heureusement Nzambe ayoki mawa moi ba pays mususu ba komi ko diminuer moi ba dette ko longola moi ba dette pour sinon te Joseph Kabila za ko sala musala oyo sika ba ngwanda ba yiba ba Mobutu ba yiba ba konzebele ba yiba mbongo yango pe ba profiter na ngone loko te ba konzebele ya Mobutu lelo tala ba tikali ba malheureux mingi ba komi kaka milelo na milelo yangana bakomi ko salaka ba rébellion na ba poto non mwana ya mboka mwana botika ba lokuta réalité za likolo ya mesa oyo ke Joseph Kabila za ko pesa bino leçon aza ko lexa ete mboka oyo bino bokupandaki bokangambaki pendant 32 ans tala kaka na 10 ans apesi bino leçon monene il faut ete ya bino bandeko il faut ete ya bino ezali pasi pe mawa na banzi ete oyo nga nazalaki na yango wana mama Rosalie na zongseli yo maloba